Mama wa taifa Jika TV. Banani bako détruire mboka na biso. Rwanda ceux qui vimbi ma papou. Bolingi to kota musique to kota sango musical politiquement par là. Parce qu'apparemment je ne sais pas si ça va ou ça ne va pas. Vous qui parlez de l'Est de la République, d'abord sois maudit là où vous êtes. Quand vous ouvrez vos bouches là, vous parlez de l'Est de la République. C'est comme si moi, si moko boya sala kindumba, moba la garder nandako. Soka bimia beta ta tout na toilette. Alors bite ndongo bimio no keko saka kindumba. Eh, oyebi souffrance so batu ba mona na Équateur. Entre frontières, ya Centrafrique na Gemena. Congolais oya uti na Gemena, aza 100% de père et de mère. Aye na kin na image na ene longi na ye, na moi na ye bo qualifié ye. Étranger. Équateur, na yena capita. Toi là qui fait des lives matin, midi, soir, tu n'as pas le droit de me dire que non, Kinshasa, parce que biso toko lo balinga la sa to beta monoko, biso ndeba na mboka chiapata. Zika keli felo. Bonjour na balandi na biso tout ya Jika Télévision ba balanda ka biso mokili mobimba. Bienvenue na émission na biso Maloba na Bagrif. Maloba na Bagrif eza émission na biso eza uniquement awa na Jika Télévision. Tolobela makambo oyo etali jeune leader na kombo ya Tigre, chef d'état-major ya armée ya Bagrif. En tout cas na pesi bino bambote Bagrif tout ya monde entier na pesi bino bambote bisika bozali. Ingénieur Fabrice Mande na sima caméra na pesi yombote, Molobeli Njori na pesi yombote. Tonton Chimouya, l'honorable na pesi yombote, sans oublier bureau équipe nationale ya yemoko Tigre na pesi yombote, na pesi Big Manager mbote, na pesi Gizo l'océan de la musique congolaise, na pesi yombote, Achille Baloume, meilleur réalisateur ya Afrique centrale, na pesi yombote, ba o tout balingaka Jika, surtout émission oyo eza réservé na Bagrif. Tolobaki que non 2023 chacun pour soi Dieu pour tous. Sauf que ceux qui oye toroya. Chose grave que dado taifa aloba mingite, ceux qui dado taifa abimi c'est que c'est grave. Ceux qui dado taifa abimi c'est que le romoro boye sepeli siete, ceux qui a sepeli ne le romoro boyete et tindi salanini aloba. Narosenga sokoza griffe. Peu importe place aux a, je vais te demander à partager émission oyo massivement. Parce que à travers ya partager yango et comme la bavoisin na bavoisine. Tokemba la moko na sujet na biso nationalité ya jeune leader. Na aucun de gauche droite te na ozala censeur parce que na dosa la caméra nazo sala émission ngamoko. Nationalité ya jeune leader. Merci beaucoup. Nazo s'adresser na bakino na bakinoise. République démocratique du Congo, et en a combien de provinces? Na combien de provinces ou on a combien de provinces et le Baraswahili? Parce que vous les Kinois, vous avez la tendance à comprendre que non, pour être congolais ou congolaise, il faut le balingala. Je vous pose la question. À Lubumbashi, à Goma, à Butembo, ça va concert à $50. Vous commandez derrière les Ivoiriens. Même si Bengioté, vous allez là-bas. Ezaka Chebino. Regarde na Nigeria lelo. Moi si moko ya 27 ans. Abimi les États-Unis. A Colline États-Unis. Kakapoza nigérienne. Ayeko sala. Concours moko ya kolamba. Pays mobimba. Ba grand star au monde entier ba banga kabazana nigérien bazaki tout autour bazoya ko baluka tout autour ya mwana mwasi wana pour ba soutenir ya gagner et voilà nigérien lelo
Vous êtes là. Ici, si on parle des grands musiciens, on va tomber la bendele ya mboka na biso na libanda. On va citer qui? Il y a Inosbi. Et les autres. Et les autres, baza combien? Tolongoli les grands mopao. Bao batikali bazo tombo la bendele RDC libanda. Bah combien? Si ce n'est pas Inosbi, avec des autres, je ne sais pas. Je ne suis pas venu ici pour citer les noms des gens. Bah combien? Bah sitaka ba kombo batouana. Si vous continuez avec des trucs là, c'est difficile pour vous. Tout ça poussé par la haine. Vous donnez de l'argent pour les gens. Ba finga batu. Bozoko sala ba n'importe quoi pour ba dénigrer. Ba effort ya muto sali na passe à sacrifier ki bo mwana naye. Na tawana bana na bino bako tanisa tongo na ba boîte. Na tawana bana na bino bako sa ba bêtise. Na ba tawana bino boko sa ba n'importe quoi. Na ba tawana bana na bino bakuluna yo mama yo tata yo tantine. Oko zwa tan banda tongo tipo kwa photo ya mwana batu na sima. Oya sakomi millionnaire na mutoki na ye. Na mutoki na yote mbongo ya bana Congo. Attention, ba contrat non subi à ça la rezara mbongo bana Congo. Ba contrat ya ba grand star na bino boko tanga na munoko wana. Ezaka ya bana Congo. Ezaka ya bana Congo. Ba contrat wana ba salaka. O e komisi bango mapeka epole. Ezaka ya bana Congo. Le quoi est mon quoi est mon boulot na osalango na sepela nango et voilà. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Depuis que vous avez commencé avec ces trucs, depuis que vous avez commencé avec ces trucs, na Tunis, journée ni boko finir nango que non, to silisi une histoire oui. Les 23, les 25 à cause de la Belgique. Na festival couleur café, à qui de présenter Bendele Mbokani. Il y a des Ivoiriens, si tu viens chez eux, tu dis que non, moi là, na yena maboko na bino, na lingi bo adopter, nga ba ko adopter, yo ba tombolo likolo. Bendele kaka ya Côte d'Ivoire ndezo beta. C'est pour cela bino nyonso bokomi ba vie ma welisa, ba noko ma welisa, ba tantine ma welisa na Côte d'Ivoire. Atabi pa ba bengi yote, okozana posa obenga. Jeune leader, c'est un Congolais 100% de père et de mère. 100% de père et de mère. C'est comme si quand vous insultez Inosbi n'est pas congolais, vous m'insultez aussi, je ne suis pas congolais. Parce que je suis grandi là-bas. Vous n'avez pas honte. Vous utilisez Est de la République. Oh, tu n'as pas okota na mabele otika lo mona ngote. Volker Salimina Est de la République. Parmi vous, ba bako fungo la caméra ba mama abiso bako violer bango ba noko na biso bako violer la ba tata na biso bako violer nani aloba kete to abana mboka waneza parti ya mboka na biso peto listosie lycée bosangani bakende ko consulter bande ko na biso bako nyokwama nani afungola ki caméra na batu kaka wana Kinshasa to ko fanda batu bakufi plus de 200 personnes na mbula. Mobilisation ni tomoni salemi. Si ce n'est pas comme ça, bah là, vous tout paiement et kofinga ba gouvernement. Basali boete, qu'est-ce que vous avez fait? Tout le monde a un pays moussousou. Quand vous lancez des lives, il y a des gens qui sortent avec ba mbongo na bango, na ba bien da bango pour aider les autres. Qu'est-ce que vous avez fait? Artiste, à côté qu'on vivre na mbongo. Na 100% ya mbongo na ye tokolo ba artiste oza reconnu libanda mboka mbongo na ye makase bi makalibanda par ba contrat na ye na ba production na ye mais tant wazo kende ezaka pona kotombola Congo soko matina ba live ya ba étranger koyoka bino ba congolais bolinga koloba français te bolinga koloba lingala parce que ceux qui te lobi boloba français bo banda oloba bo futkanga biso monoko parce que boza na ba grand artiste okoyoka na ba grand wana kombo Inosbi ezala na kati o matina live ya ba étranger kombo Inosbi ezaka na kati. Pourquoi vous voulez détruire un enfant béni de la RDC par vos trucs méchants? Mettez-vous dans votre tête que non, République démocratique du Congo, ezali ko fait partie na Kinshasa kakate. Kinshasa est la capitale. Na uti beni na ye na capitale.
nauti butembo na ye na capital nauti bakwaka loji na ye na capital okoloba jamais que yo po yo loba lingala yo nde mwana mboka non. Vous voulez la guerre? On vous avait déjà dit. Inosbi, ce n'est pas l'Inosbi Yakala, Azaya Sika. La guerre là, on va les faire. Matin, midi, soir, on est là, bien préparé. Vous sortez, nous sortons. Vous sortez, nous sortons. Ensemble avec vous. Pièce par pièce. Venez me répondre, me montrer que non, Congo Mobimbe c'est limité na Kinshasa. Là, moi et vous. Parce que nga na âge nanga oyo papa nanga ndenge na zolo baboy tango bino boko kwa kolaka est de la République parmi bato banyokwami babukani maboko mon frère fait partie de ces gens là parmi bato yo ba mai ba mema bango na bangomba totie matanga kufi mon frère fait partie na bato wana na droit ya kobeta histoire ya est kitoko tango na kota matanga na sala ba lever papa nange pa ba mai na kanisi babomi na droit ya kobeta lisolo a este yoko na droite ofandi na poto na climatiseur oko ngengolobi te loko na linga mwa mobalo te bako salisa pona ye ngape na telema na sa oko sala ngote po yo yebi pasi ngote wana école ba mai bakoti to ba rwandais bakoti sauter na fenêtre oyebi souffrance wana te tika nga na beta lisolo ya est tika nga na luba to pesa alerte na balobeli tout oye toye faisez-vous vos lives je ne sais pas Kindu il y a combien de Kinois et de Kinoises basali 10 ans mais bakoka koloba lingala te et nous voilà maintenant nous sommes à Kinshasa on parle lingala c'est comme si on a grandi ici. Qui vous a dit que Kinshasa ils ont fait partie de la République démocratique du Congo? Qui vous a dit que Kin ils ont fait partie de la République démocratique du Congo? Pobo tchana mutu na bino ke pom mutu azala congolais, to congolais il faut lo balingala. Qui vous a dit? Mouto azala qualifié, azala congolais, to congolais il faut le balingala. Qui vous a dit? Je prends un exemple. Toké par exemple na Lubumbashi. Basi bakati Katanga, ils ont combien de provinces? Na ba province ils ont Katanga. Combien de bateaux au balobaka Swahili? Ceux qui baye na Kinshasa, aleki na TV, alobi linga le tengami bo qualifié des Rwandais. Toké na Nord Kivu, Sud Kivu. Combien de personnes bazakuna? Balobaka Swahili. Ceux qui baye na Kinshasa, bo qualifié bango de Ougandais, Rwandais. Toké na Bunia, Mambasa, Buta. Baza combien ba oyo balobaka Swahili soka ye na kin tozwi na nubunya eza na ekolo moko eza wana soka ye na kin atelemi bolobake aza Ougandais to Rwandais mais c'est un Congolais 100% de Bunya. Toke na Kisangani on parle Swahili. Toye na Équateur. Entre frontières, il y a Centrafrique, na Erna, Ubangi, na nini. Comment je peux dire? Bino tout bo allumer ba caméra na bino. Bino tout, bozu ba téléphone na bino, na bandaku na bino, quelle que soit place bino boza ko fungola pe munoko. Boko fungola, boko zo courage. Ya koloba c'est normal. Tu vois? Une dame bien habillée, n'apparence ya Kazamo Samaele, a vu caméra na ya Cheliboso, abi c'est normal. Ils n'ont pas confirmé qu'il y a un bêta concert na au Rwanda. Je vous pose la question. Soi-disant vos icônes, tant que bakendara na Rwanda, ko fanda ko dîner.
na président ya Uganda ya Rwanda bo qualifier kenini bo pesa qui est qualification nini et c'est lui qui parle là-bas na monde showbiz na oya ke po dîner bo ebite ke kende ko sala nini make ko lia na mesa ya président rwandais azanan ba o ba ko djembela na sima ya artiste ako senga ko kelela lisungi nani akoki ko sala connexion na artiste américain na minute onde na sala émission. J'ai grandi là-bas. Moi je connais la souffrance. Ya kozala na est à la République, ya République. Naza lokola yote. Pona sala mutu mabe, pona nuire politicien, pona nuire mutu mboka nanga, il faut na qualifier les Rwandais. Ancien président passé, Joseph Kabila Kabange, bo traita kaye Rwandais. Na 100% ya entreprise ya mboka na biso. Soki azana 50%, soki eza mukeza 50%. Banani ba osala, eza ba ugaba Rwandais. Bino moko bokenda poto bandakala, bino moko boza awa, qu'est-ce que vous avez fait? Pona mboka na bino, rien du tout. Bozui este, toko loba bongo, soki penza, toko mikote lemela, tozo boko la ba Rwandais na mboka na biso, ba Rwandais bazo dondwa, na mongo na yo, tona mutoki na ye. Na mbongo na yo yo mutozo fungula munoko zoloba ba Rwandais bazo dondwa, na mbongo na yo. Eza lokolo yebisinga ke Jiditi oza Rwandaise, oyeko dondwa na Kinshasa, na mbongo na yo, tangu na kota ki na Kinshasa na senga ki mbongo na yo. Je suis congolaise de père et de mère. Ce n'est pas parce que je parle swahili. Ce n'est pas parce que je n'ai pas grandi à Kinshasa. Je ne suis pas congolaise. Arrêtez vos trucs là. Stoppez avec vos choses là. Ça n'est trop. Ça n'est trop. Vous êtes là. Bazomi benga bino boza ba grand. Mais bon, kende ko kemande na Côte d'Ivoire. So ba Ivoirien ba kangeli bino maboko lelo. Ba lobi bo kota na pays na bisoté. Bino bo lia bo sa ba concert ba $100, bo sa ba concert ba $200. Avec ba griffe tout le monde entier. L'air est grave, rien à dire, je vous salue. Partagez massivement et comme là-bas voisin. C'est ce qu'on attend. Bisous bye.